Le roi est ici. 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 Le Seigneur est ici parmi nous. Merci pour ta présence. Merci. Mon Dieu, mon roi, accepte de bénir ta parole. Fais-nous du bien, ô Seigneur. Fais-nous du bien. Enseigne-nous. Parle à nos cœurs. Afin que nous devenions semblables à l'image du Fils. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. Hey. Retrouvons le livre. Et la plus belle surprise de ce matin, nous retrouvons le livre avec un homme qui s'appelle Jésus. Alléluia. Retrouvons le livre avec Jésus. Alléluia. Le modèle parfait. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Hey, alléluia. Amen. Et nous lirons notre texte de base dans l'évangile selon Luc, chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Luc chapitre 2. Calmement. Luc chapitre 2, verset 41 à 52. Alléluia. Au travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je m'en vais lire pour toute l'église. Luc chapitre 2. Nous sommes au verset 41. Je m'en vais lire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce
devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans cette histoire, on nous présente Jésus au moment où il a eu l'âge de 12 ans. Na mokanda o tuna litangi o bazotalisa biso Yesu ntango azalaki na bambula 12. Ses parents avaient l'habitude d'aller à la fête de Pâques qui se tenait à Jérusalem, au grand temple. Baboti ne bazalaki na bomesano ya kokende na teke ya pasika oyo bande koleka na Yerusalema na temple la monene. Mais quand nous lisons ce texte, Kasi ntango tozotanga litangi oyo nous avons l'impression tozomona lokola que d'habitude, quand les parents allaient à cette fête de Pâques, ete na bomesano ntango baboti bande kokende na teke wana ya pasika ils n'emmenaient pas avec eux Jésus bande komema te Yesu akende na bango parce qu'il était plus jeune. po ete azalaki mwana moke. Mais cette fois-ci, Kasi mbala oyo ayant atteint l'âge de 12 ans, ntango akomi na bambula 12 il y a une signification. ezali na ndimbola na yango Il l'amène à la fête de Pâques. bamemi ye na teke ya pasika. C'était une célébration qui prenait plusieurs jours. ezalaki milulu bande kozwa mikolo ebele. Amen, amen. Amen. Après la fête de Pâques, Sima teke ya pasika les jours se sont écoulés. wana mikolo elekaki Ils sont sur le chemin de retour. bango babandi kozonga Comme ils étaient nombreux, lokola bazalaki ebele ils ne s'aperçurent pas que Jésus n'était pas là avec eux, les parents. bango bamonaki te ete Yesu azalaki te na bango baboti. Peut-être qu'il avait quelques amis ou quelques cousins. ntango mosusu akoki kozala na baninga mosusu to bandeko mosusu ya libota. Arrivé quelque part, Kasi ntango bakomi esika mais où songolo est-ce qu'il est? bamituni aza Où est wapi? l'enfant? Mwana aza wapi? Jésus! Yesu. Jésus! Yesu. Nous l'avons laissé. Wana bakomoni ete batikaki Les ye. parents font demi-tour. Baboti babaluki. C'est encore un long parcours. Wana eza lisusu nzela molai. Et quand ils arrivent, Kasi ntango bango ils bakomi cherchent Jésus partout. baluki Yesu bisika nyonso. Ils arrivent, Bakomi ils le trouvèrent dans le temple de Jérusalem. bakuti ye na kati ya tempelo ya Yeruzalema. Nous sommes au verset 46. Toza na molongo ya tuku minei na motoba. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, Na kati ya mikolo misato bango bakuti ye kati na tempelo. assis au milieu des docteurs, Avandi na kati ya balakisi. les écoutant Koyoka bango et les interrogeant. pe kotuna bango mituna. Ah, attention. Sana keba. Amen, amen. Amen. Il y a une grande signification. Eza na ndimbola monene. On trouve Jésus au temple, Kuti Yesu kati na tempelo. assis au milieu des docteurs, Avandi kati na balakisi. au milieu des rabbins, Kati na barabuni. les écoutant Koyoka bango et les interrogeant. pe kotuna bango mituna. Attention, Sana keba. à cette époque-là, Na tango wana les rabbins ana barabuni se tenaient à un endroit du temple bandai kovanda na esika moko kati na tempelo pour expliquer la Torah. pona kolimbola o ezali mobeko. Alléluia. Amen. Et on pouvait leur poser des questions Koko kotuna bango motuna et ils explicitaient. pe bango bandai kolimbola na yango. Au fait, quelle était leur activité? Mosala na bango ezalaki nini? C'était de se questionner sur la Torah, donc la Bible de leur époque. Ezalaki ya kotuna mituna kati na mobeko o ezali Biblia ya tango na bango. Alléluia. Amen. C'était une grande activité. Ezalaki mosala monene. Et généralement, ce n'est pas tout le monde qui y assistait. Mingi ezalaki bato nyonso te nde bandai kozala wana. C'était généralement les familles des docteurs, Ezalaki mingi mabota ya balakisi, les familles des rabbins. mabota ya barabuni. Leurs enfants participaient à ces activités Bana na bango bandai pe kokota na kati ya bisala wana. pour grandir dans l'interprétation du livre. Pona kokola na kati ya ndimbola ya mokanda. Et voici que Jésus, Tala sika Yesu qui n'est pas l'un d'entre eux, oyo azate moko kati na bango. mais il se retrouve parmi eux. Kasi amikuti kati na bango. Pas seulement qu'il écoute, Kaka te azoyoka, mais il pose aussi des questions. kasi pe azotuna mituna. Amen, amen. Amen. Il écoute Azoyoka et il interroge. pe azotuna mituna. Et vous le savez, Pe boyebi yango. quand quelqu'un pose des questions, Soki moto azotuna motuna, il montre qu'il est intéressé à la chose. azotalisa ete ye likambo wana pende ezosimba ete azolandela yango. Amen, amen. Il Amen. pose des questions. Azotuna motuna. Amen, amen, amen. Amen. Mais aussi,
kasi pe Ceux qui enseignent baye oyo bazolakisa lui posèrent aussi des questions. babandaki pe kotuna ye mituna. Comment cela se passait-il? Ebandaki koleka lolenge nini? C'était des genres de discussions. Ezalaki lolenge ya masolo. Je donne juste un exemple Azopesa ndakisa moko. de ces genres de discussions qu'il y avait à cet endroit-là. Ba lolenge ya masolo ezalaki na esika wana. Vous savez qu'un garçon, Oyebi ete mwana mobali moko, un enfant mâle, mwana ya mobali, selon la loi juive, kolandisama na mobeko ya bayuda, doit être circoncis au 8e jour. asengeli akata bangenga mokolo ya mwambe. C'est le jour de la circoncision pour lui. Mokolo oyo basengeli kokata ngenge mpo na ye. Mais à supposer que le 8e jour tombe un jour du sabbat. Kasi eki kosalama ete mokolo ya mwambe yango ekomi mokolo ya sabata. Or, au jour du sabbat, on ne peut pas exercer un métier. Nzoka mokolo ya sabata oki kosala mosala moko te. Doit-on respecter le sabbat ou circoncire l'enfant? To tosengeli kotosa sabata to kokata mwana ngenge. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Bozawana. C'est le genre de discussion que ces gens tenaient sur la parole de Dieu. Ezalo lenge ya masolo bato na neko sala kati na liloba na Nzambe. Je sais que vous me poserez la question, où est-ce que j'ai appris tout ça? Na yebi ete mokotuna motuna na yebi yango wapi? Parce que c'est dans l'objet de mes recherches. Po ete yango wana eza tina oyo nga nazoluka luka. Et il y a beaucoup à dire sur ce verset. Pe mingi ya koloba ezebele na kati ya litangi oyo. Amen, amen. Amen. C'est ainsi que chez les Juifs, Eza lolenge wana ete pa bayuda. vous avez la Torah, la Bible qu'eux utilisent. Oza na Torah, Biblia o bango bande ko salela, o basalelaka. Et vous avez un autre livre où il y a les discussions des rabbins sur le livre. Pe oza na mokanda mosusu eza na kati ya masolo ya barabu likolo na mokanda. Quand ces gens discutent, Tango bato bazo solola, selon l'ampleur de la discussion, kolandisama na monene ya lisolo, il y a des gens qui notaient le contenu de leur discussion. eza na bato bande ko koma lolenge o bango bande ko solola to makambo bango bande ko sololela. Et nous comprendrons pourquoi nous insistons sur ce verset. Pe to ko sosola boni tozo beta sete na molongo oyo. Je sais que vous voulez avoir la réponse sur l'enfant qui doit être circoncis le 8e jour, n'est-ce pas? Ebete bozo ka bozo ya no likolo ya mwana asengela kata manginga mokolo ya musima mikolo mwambe. Qu'est-ce qu'on dira là-bas? Nini bakoloba kuna? Il sera circoncis même si c'est le jour du sabbat, Ya kokata manginga ateza mokolo ya sabata. parce qu'il y aura plusieurs sabbats dans sa vie, Po ete ba sabata ebele kozala kati na bomoi na ye. mais il n'y aura plus jamais un autre 8e jour de sa vie. Kasi kozala soko mokete mokolo ya mwambe moko ya bomoi ne mosusu ekoya. Amen, amen. Et Amen. Jésus est assis là-bas. Kasi Yesu avandi kuna. Il écoute, Azoyoka il interroge. pe azotuna mituna. Et je crois qu'il y a des enseignants parmi nous. Nandimi ete eza na balakisi kati na biso. On reconnaît aussi l'intelligence de quelqu'un Bayebaka pe mayele ya moto par le type des questions que la personne pose. na lolenge ya mituna o moto yango atunaka. Il y a de ces gens-là Eza na bato oyo wana qui écoutent attentivement. bazoyoka na bokebi. Mais quand il pose une question, Kasi na ntango ya tuni motuna vous dites, ah, cet homme, bi moto oyo il est intelligent. aza mayele. Alléluia. Amen. Et Jésus posait aussi des questions. Yesu abande pe kotuna mituna. Verset 47. Molongo na tukumi na inasambo. Tous ceux qui l'entendaient Baye nyonso bande koyoka ye. étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Bande kosimba na mayele na ye pe na biyano na ye. Ah bon? Donc il répondait aussi au docteur. Eli koloba abande pe kopesa biyano na balakisi. Alléluia. Amen. Et tous étaient étonnés Pe bango nyonso bande kokamwa de son intelligence na mayele na ye et de ses réponses. pe na biyano na ye. Mais quand nous étudions le texte, Kasi ntango tozoyekola nous litangi pouvons comprendre tokoki kososola qu'il n'avait pas l'habitude d'aller là-bas. ete azalaki na bomesano ya kokende kuna te. C'était peut-être sa première ou sa deuxième fois d'y aller Ezalaki ntango mosusu mbala ya yambo to pe mbala ya mibale ya ye kokende. parce qu'il était encore jeune. Po ete azalaki nano Il elenge. y a un âge, Eza na mbula moko cette expression, l'Église ne l'aime pas. elobeli oyo oyo eglise elingaka yango mpenza te. Dans nos villages, on utilise cette expression. Na bamboka na biso basalelaka elobeli oyo. Il y a un âge Eza na mbula où moko l'enfant devait être initié. oyo mwana asengeli balakisa to bakoti na kati ya likambo moko esaleli ya likambo. Amen, amen. Amen. On le prépare à devenir un homme. Bazolengela ye akoma moto. 12, 13 ans. Bambula zomi na mibale to zomi na misato. Amen, amen. Amen. Et quand Jésus répond, Kasi ntango Yesu ayanoli, je dis, tiens, il connaît quand même.
makambo balobi ayebi. Il interprète bien les textes. Aza kolimbola malamu makomi. Et les gens étaient frappés. Pe bato basimba makina yango. Quand on dit frappé, Tant babi ko to c'est simba qu'on ne pouvait pas imaginer un tel raisonnement de la part d'un enfant. Eli koloba ete bako ko kanisa te lo lenge wana ya ko kanisa te ko pesa biyano ko uta na mwana. Alléluia. Amen. Verset 48. Mulungu na tuku mine na mwambe. Quand ses parents le virent, Tango baboti ne ba moni ye. ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, Ba bongo ba kamwa ki pe mama ne alobi. pourquoi as-tu agi ainsi? Pona nini yo sali lo lenge oyo? Pourquoi tu as fait ça? Pona nini yo sali yango? Et vous savez comment il répondra? Ebi akoyano lo lenge boni. Pourquoi me cherchez-vous? Pona ni bolu kangai. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Webi tete singa na landela misale ya tata na ngai. Heureusement que Joseph n'était pas un papa congolais. Wana malamu po ete Yosef azalaki tate ya Kongo te. Parce que je vois le type de réponses qu'il devait recevoir. Nazomona lo lenge ya eyano ya sengele kozwa. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Kasi ba sosolite oyo bande koyebisa bango. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Pe azongaki na bango pona kokina Nazareta. Attention. Sala keba. Et il leur était soumis. Pe azalaki na komi kitise pa na bango. Pourquoi? Pona nini? Il sent déjà en lui-même Azoyoka kati na ye moko. qu'il doit commencer le travail. Ete asengeli kobanda mosala. Mais l'heure n'a pas encore sonné. Kasi ngongana no ebelemaki te. Malgré tout ce qu'il a en lui, Kasi atako nyonso aza nango kati na ye. cette connaissance de la Torah ou du livre, Boyebi wana ya mobeko to pe ya mokanda. il reste soumis aux parents. Ye atikalaki ya komikitisa na baboti. Il y a beaucoup à dire, Eza na mingi ya koloba. n'est-ce pas, pasteur? Solo te mobateli. Surtout dans les églises, il suffit qu'un jeune prédicateur se sente rempli des Écritures. Oh, il n'écoute personne. Mingi na ba église soki elenge moko amoni ete atondisami na makomi to atondisami na molimo ye akoyoka so moto te. Mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Kasi mama ne bombaki makambo nyonso na motema na ye. Verset 52. Molongo na tuku mitano na Et mibale. tu peux mettre le nom de tes enfants sur ce verset. Okoki kotia pe bakombo ya bana na yo na molongo oyo. Jésus croissait en sagesse, Yesu ande kokola kati na bwanya en na stature monene ya nzoto et en grâce pe na ngolu devant Dieu liboso na Nzambe et devant les hommes. pe liboso na bato. Alléluia. Amen. Il croissait, il grandissait Ya bande kokola en sagesse. na bwanya. Pourquoi la sagesse? Pona nini bwanya? N'oublions pas que ce livre est le livre de la sagesse divine. Kobosana te mokanda oyo eza mokanda ya bwanya ya bonzambe. Il grandissait en stature, Ya nde kokola na nzoto mais particulièrement kasi mingi penza en grâce. na ngolo. Il avait la grâce de Dieu, Azalaki na ngolo na Nzambe la grâce devant les hommes. na ngolo liboso na bato. On le regardait autrement Bande kotelela olenge mosusu et le ciel le favorisait en toutes choses. pe lole bande kopesa ye bolamu ya makambo nyonso. Amen, amen, amen. Amen. Là, nous avons l'histoire de Jésus à l'âge de 12 ans. Awa toza na lisolo ya Yesu na bombula zomi na mibale. Très intéressé Oyo penza ezalaki malamu penza. par la connaissance du livre. Abande kolandela mingi oyo ezali boyebi ya makomi. Et puis, on ne nous raconte pas sa vie. Kasi sima nango babeteli biso bomoi na ete. Mais déjà, ce qui nous est dit à l'âge de 12 ans Kasi oyo lobeli biso na bambula na ye ya zomi na mibale signifie elingi kolakisa qu'il aimait beaucoup cette activité de connaître le livre. abande kolinga mingi penza mosala oyo ya koyeba mokanda. Amen, amen. Amen. Jésus grandit. Yesu akoli. Il grandit. Akoli. Et arrivé dans Luc chapitre 3, Akokoma na mokanda na Luka mokapo na misato versets 21 et 22, na molongo ya tuku mibale na moko pe tuku mibale na mibale. Jésus pensera à se faire baptiser. Yesu akanisi na kokende na kozwa libatisi. Amen, amen, amen. Amen. Mais j'ouvre une parenthèse. Fongoli mwa litama pembeni. Ce que je veux dire Oyo nangi koloba est quand même très important. yango eza penza motuya. Je crois que c'est Dieu qui nous enseigne. Na ndimi ete Nzambe nazoyekolisa biso. À l'époque où Jésus allait au temple, Na tango Yesu ande kokende na tempelo parmi les docteurs qui enseignaient, na kati ya balakisi oyo bande kolakisa il y avait un docteur ezalaki na molakisi moko qui s'appelait Hillel. oyo abengamaki kombo ya Hilel. Amen, amen. Amen. Il y avait un docteur Ezalaki na molakisi moko qui s'appelait Rabbi Shimeon. oyo abengamaki kombo ya Shimeon.
Rabbi Shimeon. Rabbi Shimeon. Il y avait un docteur Ezalaki na molakisi moko qui s'appelait oyo abiangamaki Gamaliel. Gamaliel. Connaissez-vous Gamaliel? Boyebi Gamaliel. Amen, amen. Amen. Il est intervenu plusieurs fois dans la Bible. Ya lobeli ye mbala mingi na Biblia. Et Paul pouvait dire Pe Paul okoko koloba qu'il a été enseigné par ye Gamaliel. ayekolisamaki epai ya Gamaliel. C'était un grand docteur Azalaki molakisi monene. qui discutait les Écritures et qui les enseignait. Oyo abandaki koyekolisa makomi. Et nous croyons Pe tondimi que Jésus étant là, Yesu ntango azalaki il wana a aussi appris de ces gens-là. ye mpe ayekolaki na bato oyo wana. Ce n'était pas des moindres. Bazalaki bato ya moke te. Jusqu'aujourd'hui, Kino lelo on continue à utiliser leur technique d'interprétation des Écritures. bazokoba kosalela mayele ya bososoli makomi kouta na bango. Vous savez, Oyebi il y a de ces gens-là. eza na bato oyo wana Quand vous les écoutez seulement pendant 1 heure, soki oyoki bango kaka ngonga moko votre vie est affectée totalement selon les Écritures. bomoi na ye kosimama mbala moko kolandisama na makomi. Qu'en sera-t-il de Jésus boni ekozala na qui ntina est resté Yesu longtemps écoutant ces gens-là? oyo atikalaki ntango molai koyoka bato oyo wana. C'était déjà une grande dose qu'il a reçue pour connaître les Écritures. ezalaki mpenza makambo ebele oyo azwaki na ntina ya koyeba makomi. Verset 21 de Luc chapitre 3. molongo na tuku mibale na moko ya mokanda ya Luka mokapo na misato. Luc chapitre 3 verset 21. Luka mokapo na misato molongo na tuku mibale na moko. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph et fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi. La liste est longue, on y reviendra. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'âge de se faire baptiser est arrivé. Tango ya kozwa libatisi ekomaki. Voyant que tout le monde se faisait baptiser, Tango ya moni ete bato nyonso bande kozwa libatisi. lui aussi se fera baptiser. Ye mpe akokende abatisa ye. Mais à son baptême, Kasi na libatisi na ye une voix se fera entendre du ciel: mongongo moko eyokanaki likolo. Tu es mon fils bien-aimé. Ozali mwana nango nalingaka mingi. En toi, j'ai mis toute mon affection. Kati na natie bolingo na nga nyonso. Alléluia. Amen. Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Yesu azalaki bambula tuku misato na ntango ya abandaki lotomo. Mais de 12 à 30 ans, Kasi katikati na bambula zomi na mibale kino kokoma na mbula tuku on misato. ne nous parle pas trop de sa vie. Balobeli biso penza te likolo ya moi na ye. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Nini yango ekosalama Pour bien entrer dans le ministère, mpona kokota malamu na lotomo le Seigneur l'amènera dans le désert. kolo akomema ye na kati na esobe. Et c'est le texte que nous lirons bientôt, eza litango tokotanga kala mingi te. où il sera tenté. Na esika ya komekama Et où, pe esika dans la tentation, kati na komekama il répondra selon la connaissance du livre. akopesa biyano kolandisama na boyebi ya mokanda. Ce qu'il a commencé à apprendre à l'âge de 12 ans oyo abandaki koyekola na bambula zomi na mibale lui a été utile à l'âge de 30 ans. yango ezalelaki ye motuya na bambula tuku misato. Alléluia. Amen. Le dépôt que nous avons, wana oyo ebombamelo toza na yango si on ne le comprend pas aujourd'hui, soki tososoli yango lelo te c'est que c'est pour demain. eli koloba eza mpo na lobi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tala ntina il est bon d'apprendre aux enfants à aller au culte, ebongi malamu koyekolisa na bana bakendaka mayangani, de pousser les enfants à aimer le ya livre. kotindika bana balinga mokanda. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Luka mokapo na minei Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au 13e. tokotanga uta molongo na yambo kino molongo na zomi na misato. Luc chapitre 4, Luka mokapo na minei 1 à 13. molongo na yambo kino molongo na zomi na misato. Cet enseignement nous montre alakisi oyo ezotalisa biso que Jésus a aussi été enseigné dans la parole. ete Yesu ayekolisamaki pe na kati na liloba. Luc chapitre 4. Luka mokapo na minei Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,
où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne un pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, attention là, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Entrons dans le message d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il a été baptisé et il est conduit dans le désert. Et là, le diable vient pour le tenter. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Pourquoi? Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière. Il est fatigué. Il a très faim. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un long jeûne. Je me souviens toujours de ces moments de prière. C'était en plein air. Où nous avons passé, je crois, 5 jours dans le jeûne, sans rien manger ni boire, priant nuit et jour. Et au dernier jour, avant de quitter l'endroit, nous étions tellement fatigués qu'on avait besoin de ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Et vous savez où est-ce que nous avons trouvé cette goutte d'eau? Vous voyez quand il y a la rosée qui descend tôt le matin, sur certaines plantes, il y a quelques gouttes de rosée. Et c'est ça qu'on prenait. Vous voyez? Et c'est le cas de Jésus. 40 jours. Et quand tu fais 40 jours de jeûne et prière, en regardant une pierre, tu peux croire que tu vois un pain. Et un bon Quinois, en regardant une pierre, il peut penser à une chikwang. Et le diable vient. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il a entendu au baptême de Jésus, Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé. Il vient tenter Jésus dans son identité nouvelle. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu es mon fils. Satan dit, si tu es fils, alors ordonne que la pierre s'échange en pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais où est-ce que Jésus a pris ça? Où est-ce que cela est-il écrit? Vous voyez?
omoni l'homme du livre commence à parler selon le livre. moto ya mokanda abandi koloba kolandisama na mokanda. Et l'homme du livre nous montre que la victoire provient du livre. Pe moto ya mokanda andi kotalisa biso ete elonga ewutaka na kati na mokanda. Il n'a pas dit à Satan, Alobaki te na satana, tu n'étais pas là quand j'étais baptisé. ozalaki wana te tonga na Est-ce batisamaki. que tu n'avais pas entendu ce qui a été dit? Yo oyokaki te mai oyo elobamaki. Non. Te. Il dit, il est écrit. Alobi ekomami. Le livre Mokanda peut s'appeler le livre de victoire. ekoki kobengama pe mokanda ya elonga. Alléluia. Amen. Il est écrit. Mais Ekomami. où est-ce qu'il est écrit? Kasi esika nini ekomami? Deutéronome chapitre 8. Mokanda kozongola mibeko mokapo na mwambe. Deutéronome chapitre 8. Kanda kozongola mibeko mokapo na mwambe. Versets 2 et 3. Molongo nango ya mibale pe ya misato. Deutéronome chapitre 8. Mokanda ya kozongola mibeko mokapo na mwambe. Versets 2 et 3. Molongo nango ya mibale pe ya Ah, misato. Jésus connaissait le livre. Yesu ayebaki mokanda. Il connaissait le livre. Ayebaki mokanda. Deutéronome chapitre 8. Mokanda kozongela mibeko mokapo na mwambe. C'est un très bon chapitre. Ezali mokapo moko penza ya kitoko. Ok, je m'en vais le lire. Ah, on a le texte là. Deutéronome 8. Kanda kozongela mibeko mokapo na mwambe. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Souviens-toi du chemin. Kanisa na tina nzela. Mais regardez, s'il vous plaît. Kasi otala na bondeli bino. C'est l'année du livre, n'est-ce pas? Ezali mbule ya mokanda. Jésus vient de faire combien de jours de jeûne et prière? Yesu asali mikolo boni ya kokila pe lo sambo. Le verset de Luc 4 dit, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Mokanda ya Luka mokapo na mine elobami ete ya mekamaki na diabulu. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Ye aliaki eloko te na mobikolo wana. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Pe sima mikolo tuku mine ya nesili ye ayokaki nzala. Amen, amen. Amen. Mais dans Deutéronome Kasi mokanda ya kozongela mibeko 8, verset 2, mokapo na mwambe molongo na mibale. souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Kanisa na banzela oyo yawe nzambe alekisaki yo bambula tuku mine kati na esobe. C'est le texte qui correspondait le mieux à cette situation. Eza litangi oyo ebongisi mbena malamu kolandisama na likambo oyo wana. Jésus est dans le désert, Yesu aza na kati na esobe. où le peuple a fait 40 années dans le désert. O libota esalaki pe bambula tuku minei kati na esobe. Lui a fait 40 jours. Yasali ba mikolo tuku minei. Et Dieu voulait l'éprouver Pe nzambe alingaki komeka bango. pour savoir qu'est-ce qui était dans le fond de son cœur. Pona koyeba nini yango ezalaki na kati ya motema. Et s'il garderait ou non ses commandements. Soki bako batela to pe kotosa o ezali mibeko na ye. Alors Dieu dit, Pe nzambe alobi afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. eza na ntina ya koyekolisa oto ya kolakisa ete moto akobika kaka te mpo na lipa. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Kasi moto tobika na maye nyonso obima na monoko ya Yawe. Nous reviendrons sur cette expression. Tokozongela elobeli oyo. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, Oyo ezobima na monoko na Yawe. ce n'est pas seulement la parole qu'on entend, Eza kaka te lilobo tozoyoka. mais c'est aussi le souffle qu'on peut sentir. Eza pe mopepo tokoki koyoka. Nous y reviendrons. Tokozongela yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable change de stratégie. Diabolo abongoli mayele esaleli Il na lui ye. montre tous les royaumes de la terre Atalisi ya bokonzi nyonso ya mokili. et leur gloire. Pe na kembo na yango. Et il dit, Pe alobi je le donne à qui je veux, napesaka yango na oyo nyonso nga à nalingi. une seule condition. Kasi na likambo bele kaka moko. Prosterne-toi devant moi Yo gumbamela ngai. et elle sera toute à toi. Pe ekozala nyonso wana mpo na yo. Jésus lui répondit, Yesu ayanoli. il est
est écrit. ekomami Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. okogumbamela yawe nzambe na yo mpe okosalela ye ye obele ye moko Il est écrit. ekomami Où est-ce qu'il est écrit? esika nini yango ekomami Vous voulez connaître l'endroit? oyoba esika yango Amen, amen. amen Deutéronome chapitre 10. okanda kozongela mibeko mokapo na zomi Deutéronome okanda kozongela mibeko chapitre 10, mokapo na zomi verset 20. molongo na tuku mibale Deutéronome 10, verset 20. okanda kozongela mibeko mokapo na zomi molongo na tuku mibale Qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 10, verset 20? nini yango elobami kuna na mokanda kozongela mibeko mokapo na zomi molongo na tuku mibale Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Alléluia. amen Tu craindras l'Éternel ton Dieu, okobanga yawe nzambe na yo tu le serviras, okosalela ye tu t'attacheras à lui. okokangama na ye C'est cet attachement-là, eza na kokangama wana l'adoration. kogumbamela C'est lui qui s'attache à Dieu, oyo azokangama na nzambe devient avec lui un seul esprit. azokóma na ye molimo moko Ah, amen, amen, amen. amen Où est-ce qu'il est écrit cela? esika ni ekomami wana Quand Jésus dit il est écrit, ntango yesu alobi il ekomami fait allusion à quel texte? aza kolobela litangi nini Hey, Deutéronome 6, mokanda kozongela mibeko mokapo na motoba versets 12 et 13. molongo na zomi na mibale mpe zomi na misato Deutéronome chapitre 6, mokanda kozongela mibeko mokapo na motoba versets 12 et 13. molongo na zomi na mibale mpe zomi na misato Oh, Deutéronome chapitre 6. mokanda kozongela mibeko mokapo na motoba Écoutons ce qui est dit. toyoka oyo elobami Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous voyez? omoni Le texte nous parle de la faim, litangi ezoyeba biso na ntina ya nzala mais le texte nous parle aussi d'être rassasié. litangi ezoyeba biso mpe na ntina ya kotonda Que tu aies faim, ozala na nzala que tu sois dans la misère ou pas, to mpe ozala na kati ya bwale to te attache-toi à Dieu. kangama na nzambe Adore Dieu et Dieu seul. gumbamela nzambe mpe nzambe Mais moko quand tu seras rassasié, kasi ntango yo kotonda ne dis pas je n'ai plus le temps d'aller à l'église. koloba lisusu koloba te ete naza lisusu na ntango te ya kokende eglezia Et puis les gens de notre rang, mpe bato ya lolenge na biso nous boye sommes tellement occupés. toza mpenza na makambo mingi ya Nous kosala travaillons dur. tozosala mosala Et makasi nous n'avons que le dimanche matin pour nous reposer un peu là. toza kaka na mokolo ayenga na ntongo mpo na kopema Quand tu avais faim, tu étais régulier. ntango oyo ozalaki na nzala obande koya ntango Quand nyonso tu seras rassasié, sois aussi ntango régulier. oyo mpe kotonda zala mpe koya ntango nyonso Ça signifie quoi? elingi kolakisa nini C'est aux deux extrémités que le diable tente l'homme. eza na bangambo mibale wana nde diabolo amekaka moto Ou quand tu as très faim, ntango oza na nzala ou makasi quand tu es trop to rassasié, mpe ntango yo otondi mingi ou quand tu n'as rien, ntango oza na eloko ou te quand tu en as beaucoup to trop. mpe ntango oza nango mingi koleka Ceux qui sont au milieu, baoyo baza na ils katikati s'attachent facilement à Dieu. bango bakangamaka na pete mpenza na nzambe Ceux qui n'ont rien, kasi baoyo baza na eloko te pourquoi aller à l'église? mpo nani kokende eglezia Je n'ai pas de vêtements. naza na elamba te Mais qui t'a dit qu'on demande les vêtements? nani yango ayebisaki yo ete basengaka elamba Viens pour ton cœur. yaka na motema na yo À l'extrémité de la pauvreté, wana na bobola penzo ya makasi wana on se laisse facilement séduire par le diable. wana metikaka penza kokweyisama na diabolo À l'extrémité de la richesse, kasi na bozwi ya makasi kuna on se laisse aussi facilement séduire par le diable. metikaka mpenza kokweyisama na diabolo Et puis vos pasteurs là, babateli na bino wana vos pasteurs là. babateli na bino Moi, wana je fais des efforts pour les supporter. ngai nasala makasi mpenza mpona kondima bango Ils ne sont pas de notre rang.
baza penza bato ya lolenge na biso te. Même quand tu seras rassasié, Ata tango yo kotonda. n'oublie jamais le chemin par lequel Dieu t'a fait passer. Kobosa na soko mokete nzela okati nango nzamba lekisa yo. Ça signifie quoi? Eli koloba nini? N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a fait passer. Kobosa na te teza nzambe nda lekisa yo wana. C'est lui qui a déterminé le chemin. Eza yende abongisaki nzela yango. C'est ça cette tentation-là. Eza yango wana nde komekana wana. La faim, Suka mais aussi nzala quand on est trop bien. tope tango otondi penza Il mingi. y a des gens qui priaient beaucoup quand ils n'avaient rien. Eza na bato bande kosambela mingi to bazaki na eloko te. Maintenant, ils n'ont plus le temps de prier. Sika o base su na tango ya kosambela Les te. plaisirs ont occupé tellement de leur temps. Wana baposa na bango ezwi penza tango na bango mingi. Souviens-toi Kanisa et n'oublie pas ton Dieu. pe kobosa na nzambe na ote. Il y en a qui étaient fidèles quand ils n'avaient rien. Ezalaki na baye o bazaki sembo ton bazaki na eloko te. Des dîmes de $1 étaient régulières. Moko na zomi ya $1 ebande kopesa matango nyonso. C'est ce qu'ils avaient. Eza o bazalaki na yango. Dieu l'avance, Dieu l'avance, Dieu l'avance. Nzambe apusi bango apusi bango À un moment apusi donné, on bango. calcule. Na mwa tango moko andi kotala te. Attention. Sala keba Pauvre, obola attaché à Dieu. akangami na nzambe. Très riche, Kozala mozwi makasi attaché à Dieu. akangami na nzambe. Pauvre, Obola respectant les principes de Dieu. kotosa bamiango na nzambe. Riche, Mozwi respectant les principes de kotosa pe Dieu. bamiango na nzambe. Fidèle en tout temps. Kozala sembo na tango nyonso. Vous voyez, Omoni cette tentation est plus grande. komekama o eza ya monene Mais makasi. souvent, nous lisons ça trop vite. Kasi mingi mingi totanga yango mbango penza. Et les réponses de Jésus Kasi biyano na Yesu nous amènent dans le livre qui explique le mieux la situation. ememi biso na mokanda o eza kolimbola malamu makambo yango. Amen, amen, amen. Amen. Le diable va changer de stratégie. Diabula kobongola esuma yele isaleli na ye. Et vous savez ce qu'il fera? Oyebi wa kosala Cette fois-ci, mbala oyo il dit, je vais le tenter dans le livre. alobi na komeka ye na kati na mokanda. Comme il répond par des il est écrit, il est écrit. Lokola zo yanola na ekomami ekomami. Je vais aussi l'amener dans il est écrit. Ngai pe na komema ye na ekomami. Vous êtes avec moi? Bozana ngai. Luc chapitre 4. Luka mokapo na minei. Luc chapitre 4. Luka mokapo na minei. À partir du verset 9. Uta molongo ya libwa. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable a utilisé le psaume. Vous connaissez les psaumes? Les psaumes 91. Verset 11. Mokanda limo mokapo na tuku libwa na moko molongo na zomi na moko nde o diabulu asalela Le ki. psaume 91, verset 11. Mokanda loyembo mokapo na tuku libwa na moko molongo na zomi na moko. Le diable a utilisé la même stratégie qui a été utilisée contre Daniel. Diabulu asaleli esale ya maile moko o esalela maki pona Daniela. Cherchons une faute dans le livre. To loka libunga moko kati na Qu'on mokanda. demande à tout le monde d'adorer la statue. To senga bato nyonso ba guma melekeko. S'il adore la statue, Soka guma melekeko. son Dieu le frappera. Nzambe ne akobeta ye. Mais s'il ne veut pas l'adorer, Soka boye ko guma mela. la loi le frappera. Mobeko kobeta ye. Nous connaissons l'histoire. To yebi lisolo Il n'a yango. pas adoré la statue. Agumba melaki ekote. Il a été jeté au lion. Ya bwaka maki na libula ya kosi. Les lions n'ont rien fait. Bakosi basalaki eloko te. Hey, la même stratégie. Mayele moko wana. Il lui dit, il est écrit. Alobi ekomami. Ah, Jésus c'est quelqu'un. Yesu aza moto. Verset 12, Luc 4 et 12. Ah, I feel something, you know. Verset 4, verset 12 de Luc 4. Molongo na zomi na mibali ya mokanda Luka mokapo na minei. Jésus lui répondit, hein? Le diable dit, il est écrit. Diabula lobi ekomami. Jésus lui répond, il est dit. Yesu yanoli elobami. Alléluia. Amen. Il le cherche dans il est écrit. Jésus l'amène dans il est dit. Aluki ye na ekomami. Yesu amemi ye na elobami. Il est dit où? Elobami wapi? Par qui? Epa ya nani? Les docteurs de la loi Balakisi. qui expliquaient les livres. Obande kotalisa Les mokanda. Gamaliel, Ba Gamaliel. les Hillel, Ba Hillel. les rabbins hein, Rabouni. qui expliquent l'interprétation. Obande kolimbola penza makomi. Ah! Ah! Bongonde. Il l'amène Jésus dans il est écrit.
amemi Yesu na ekomami. Jésus lui dit non. Yesu alobi te. Il est dit. Elobami. Donc pour comprendre ici, il Pona kososola awa. faut être assis parmi les docteurs. Esengeli kovanda na kati ya balakisi. Écouter les débats d'interprétation. Koyoka masolo ya ndimbola ya makomi. Alors Satan a des vertiges. Satan azui zunguzungu. Il s'en va Akei. en disant je trouverai une occasion favorable. Ya koloba na kozwa tango moko ya malamo. Mais le diable ne savait pas Kasi diabula yebaki te. que même l'occasion favorable Ete ata na tango yango ya est dans malamo. les livres. Eza kati na mokanda. Dans le livre, Kati na mokanda. il est prévu le moment favorable. Ebongisami na tango ya malamo. Mais aussi dans le livre, Kasi na mokanda. il est prévu sa défaite. Ebongisami pe kokakema na ye. Alléluia. Amen. Il est dit, Elobami. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Okomeka yawe nzambe na yo te. Mais où est-ce que cela a été dit? Esika nini yango elobamaki. Voyons d'abord là où cela est écrit. Tomona nano esika kani yango ekomami. Vous êtes à l'église. Oza na iglesia. Voyons d'abord où est-ce que cela est écrit. Tomona nano esika nini yango ekomami. Deutéronome chapitre 6, Mokanda kozongola mibeko mokapo na motoba. verset 16. Molongo nango ya zomi na motoba. Deutéronome 6, Mokanda kozongola mibeko mokapo na motoba. verset 16. Molongo nango ya zomi na motoba. Alléluia. Amen. Deutéronome 6. Mokanda kozongola mibeko mokapo na motoba. Voilà pourquoi il faut choisir une église en fonction d'enseignement qu'on y donne. Yango wana osengi kopona iglesia kolandisama na malakiso bazopesa. Ne venez pas à l'église pour qu'on vous raconte nos vies et nos opinions. Non. Koyena iglesia te po bayebisa yo bomoi na biso to malolenge biso zomona makambo. Allons à l'église pour grandir dans la compréhension du livre. Tokene na iglesia pona kokola na kati ya bososoli makomi. Deutéronome 6, verset 16. Mokanda ozonga mibeko mokapo na motoba molongo na zomi na motoba. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Amen. Amen. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu Bokomeka yawe nzambe na bino te. comme vous l'avez tenté à Massa. Loka bomekaki ye na masa. Bon, cherchons Massa. To luka masa sika oyo. Vous l'avez tenté à Massa. Massa, où es-tu? Bomekaki na masa. Masa za wapi. Massa. Ah, Exode 17. Exode Mokande 17. abobi mokapo na zomi na sambo. Vous voyez maintenant, l'interprétation commence. Monisika o ndimbole bandi. Il est écrit, mettons ensemble, ça devient il est dit. Siko ekomi elobami. Exode 17, 1 à 7. Kozonga mibeko mokapo na zomi na sambo mulungu na moko. Vous êtes là? Ozawana. Nous terminons avec ce texte. Tozo sukisana litangi oyo. Nous parlons de Jésus. Tozo lobela ntina na Yesu. Jésus est le livre. Yesu na mokanda. La place du livre dans sa vie. Esika ya mokanda na kati na bomoi na Les victoires remportées par le livre. bilonga oyo azwaki na nzela ya mokanda. Exode 17. Mokanda ya kobima mokapo na zomi na sambo. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ah! Il dit à Satan, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors Satan commence à chercher, il est dit où? Wapi.
Il est dit dans un cercle fermé de spécialistes de l'interprétation. ya mimoni azingami na balimboli ya mokanda. Amen, amen. Amen. Satan n'avait pas accès. Satana kwa kokota kuna te. Et ce texte nous renvoie à un conflit. Iso mema biso na matata moko. Ils ont reconnu que Moïse est le conducteur. Bango ba mo dimaki ete Mose ndaza motambwisi. Quand il a ouvert les eaux de la mer, Tango afongola ki mai ils l'ont suivi avec joie. Bango Moïse. balandaki na esengo nyonso. Mais ils arrivent quelque part. Kasi bakomi esika moko. Il n'y a pas de l'eau. Mai ezalaki te. Selon eux, Kolandisama na c'est bango. Moïse qui doit donner l'eau. Eza Mose nda sengeli kopesa mai. Moïse qu'ils ont acclamé, Moso babetelaki maboko. ils disent Moïse, Babi Mose nous te comprenons maintenant. to sosoli Tu osiko. voulais venir nous tuer ici. Olingaki ndo ya koboma biso awa. Ils étaient prêts à lapider Moïse. Bango bakomaki pene ya koboma Mose Mais mabanga. Moïse a invoqué l'Éternel. Kasi Mose abelelaki Dieu Yahweh. lui a dit, Nzambe alobi na ye je serai devant toi, nakozala liboso na yo assis sur un rocher. nakovanda likolo ya libanga. Tu frapperas le rocher Yo kobeta libanga et l'eau en pe sortira. mai ekobima. C'est ce que Moïse a fait. Eza o Mose Il a asalaki. frappé le rocher. Abetaki L'eau libanga. en est sortie. Mai ebimaki. Il a appelé cet endroit-là Abengaki esika wana Massa et Meriba, Masa pe Meriba. qui signifie Oyo elakisi tentation et querelle. komekama pe kobendana. Tentation et Komekama pe querelle. kobendana. Quand le diable échoue, Tango diabulo akakemi il vient vous pousser dans des querelles inutiles. aye kotindika yo na kati ya kobendana moko ezanga tina. Les querelles. Et Kobendana. vous savez que quand il y a des querelles, Ebi tango kobendana il ezali. faut que quelqu'un parle. Esengeli moto moko aloba. Voilà pourquoi il dit, Tala lobi il est dit. elobami. Il n'a pas dit, il est Alobi écrit. te ekomami. Amen, amen. Amen. Jésus lui donne la pensée Yesu apesi de likanisi. deux situations. Ya makambo Ne mibale. tente pas le Seigneur comme tu l'as tenté à Massa. Abi komeka kolo te lokolo mekaki na masa. Ne dis pas est-ce que Dieu est avec nous ou il n'est pas avec nous. Koloba te ete nzambe azana biso to pe azana biso Ce n'est te. pas parce que tu n'as pas de réponse aujourd'hui que tu peux dire que Dieu n'est pas là. Eza te po ete oza na eyano lelo te ndo oki koloba ete nzambe aza wana Dieu te. est là. Nzambe aza wana. Crois en sa présence. Ndima na bozalisami na Ne ye. doute pas. Wana kotia tembe te. Il a dit à Jésus, Alobi na Yesu. si tu es fils de Dieu, Soki ozali mwana na nzambe. écoute ce qui est écrit. Yoka oyo ekomami. Jésus pouvait lui dire, Yesu akakoloba na ye. il est dit, Elobami. celui-ci est mon fils bien-aimé, Ete oyo azali mwana nga lingaka en qui mingi. j'ai mis toute mon affection. Na esika nga na tie bolingo na nga nyonso. Mais Jésus l'amène ailleurs. Kasi Yesu amemi esika Il mosusu. est dit, tu Elobami. ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Okomeka nkolo nzambe na yo te. En d'autres termes, Na lolenge mosusu. Jésus dit à Satan, Yesu alobi na Satana. moi que tu tentes, Ngai oyo ozomeka. ne suis-je pas ton Dieu? Nazali nzambe na yo te. Moi que tu tentes, Ngai oyo ozomeka. ne suis-je pas ton Dieu? Nazali nzambe na yo te. Il lui montre qu'il est créateur Atalisi ete aza mokeli. et que Satan n'est que créature. Pe Satana aza kaka ekelamu. Ah, Satan ne pouvait pas supporter ça. Satana koka yango te. Il s'en va, Akei. fâché. Asiliki. Il est écrit, Ekomami. il est écrit, Ekomami. il est dit. Elobami. En d'autres Na termes, lolenge mosusu. il y a ce qui est écrit Eza na oyo qui ekomami. façonne ta vie, Oyo eza kobongisa bomoi na mais il y a yo. aussi la prédication, Eza pe na liteya. ce qui est dit sur Oyo toi, elobami na tina na qui yo. changera ta vie. Oyo ekobongola bomoi na yo. Ne reste pas à la maison lire la Bible, Kotikala kaka te na ndako kotanga Biblia. viens au temple avoir l'explication. Yaka na tempelo mpona kozwa ndimbola na yango. Comme Jésus était resté au temple avoir l'explication. Lokola Yesu atikalaki na tempelo ya kozwa oyo ezali bandimbola. L'homme du livre nous montre le secret du livre. Moto ya mokanda azotalisa biso sekele ya mokanda. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Que Dieu vous donne des victoires. Nzambe apesa bino bilonga. Tous les jours des victoires. Mikolo nyonso ya bilonga. Que les prédications aient un apport dans votre cœur. Mateya ebota mbuma na mitema na bino. Il est écrit. Ekomami. Il est aussi dit. Elobami pe. Il m'a été enseigné. Eyekolisamaki na ngai. Il m'a été prêché. Kasi eteyamaki pe na ngai. Oh, que Dieu bénisse cette église. Nzambe apambola eglise oyo. Et que la parole soit toujours très bien prêchée. Wana liloba eteyama Que la penza. parole soit bien Kasi enseignée. liloba eyekolisama malamu. Au nom de Jésus-Christ. Lokola Amen. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia.